Merci na batnyo so bazola nanga à travers le monde, batnyo so va s'abonner na Tokos Mondial. Vraiment na sepeli mingi ko yel sur le na plateau ko yamba invité nanga oyo azoning Zaire. Vraiment na pesimbote na babement so balinga ngai na pesimbote na ya Willy Musheni, na pesimbote na vient nanga kai le jeune premier de Paris na bosanité maman Pauline Lumumba. Donc bino nyonso ya ngai na linga bino mingi. Lelo na ko yamba invité na ngai blana mosaka. Oyo azoning Zaire na ko temps vraiment lelo ya ko partager na yo solanaï maramboze belé ma photo lobela. Bonjour blana. Bonjour, journaliste à Bogar, donc santé Vanda, déontologie Vanda, Kitoko. Bonne santé. Santé pépélé par la grâce de Dieu, malgré le studio. T'as a 2 semaines à studio de lundi à dimanche, lundi à dimanche, donc Dieu t'a dit ma faiblesse, mais ça va, Sigo, ça va, ça va. L'activité qui est bien, par la grâce du Seigneur, je vais gérer. Kolomo qui est le père créateur, donc l'activité qui est bien, donc on est au bandé, rêve on est aventure, mais rêve on est comment m'appelle à solo matérialisé, et le disque qui est mikili, bon masterisé, donc ça va quoi. Vient nanga kai kaimbe, le jeune premier de Paris, tarara via sali boutique na ratsa kitambo, confort business, vient nanga kai usenga yambela nga blana, yeo na yambelo vraiment blana. Tozo matin ya solo la oyo kapé ma blana loba blana na lobby boto beta concert yona prince babia hein oui boto beta concert yona prince babia biso so tozaki na to moni concert de betami et ça là qui on ndenge nini ko beta concert na petit frère nao donc et ça qui on ndenge bon c'est l'hypopsisme Hypopsisme, hypopsisme est un paradigme créé par les patriarches fallait pour le but de changer le comportement des musiciens congolais. Alors, comportement des musiciens, les musiciens, raté, vous comprenez? Biso ba jeune toye, aimons nous vivants, to sungana, to yembana, to salamakambo. Concert on a dit que un directeur à production à espace sur un beau rêve. Directeur à production espace sur un beau rêve va passer en poser place na répétera. Et Kermé c'est au salamana. Vraiment donne nous un espace pour répéter déjà. Oui, espace César. Espace César, ils ont un instrument. Nangana somba demi-père grâce Hélène posé kabassé le silence d'or asalanga moaje mwandambo yana mai na mwala mona baksa ba wezo zanga l'orchestre zane répétera bien ba danseuse ba maître chorégraphe ba instrumentiste ba chanteur donc qu'est-ce ça au grand complet ceux qui au voyage concert to betata devant zénith au défense mais ce que singa blana c'est que combo orchestre zali combo orchestre zali bon orchestre momentanément tout chagina nous bon rêve musique pourquoi on a pas pensé mon positif on a un espace mon bon rêve n'était sous premier commissaire d'état venait à Barombo au moment hypopsisme lobby to immortaliser batu ton dima ba fort il y a ba légende on a monnaie qui na soit comme on a saisir ngo na la musa ngo batu ba yeba sous beau rêve père mon beau rêve ya muluba ilunga ya pembe bibo donc il y a la musa qui beau rêve musique donc orchestre bien dans un espace répétera mambutu qui toque studio ndeni studio ne doit être qu'il y a 3 chansons à kin afro mata 3 DG mata qui vient nanga kai le jeune premier de Paris a essayer nga payer ça blana fois c'est là bak c'est nga manze morana yo bengi le jeune premier de Paris mais nga benga le primero de Paris kai mbe po ba même Zembone maman pas l'autre notanga kombote pas masalanga c'est moi qui a écrit ça vous comprenez c'est moi qui a écrit ça c'est moi qui ai écrit Natelemi na nzela yo bolingo na biso e bandaki quelques minutes apamba na komi fia venia e balé bato ba abimi po baleka bakutinga na zolela ba comprendre que fona benga yo boyna yo koya kayo boyna yo koya kayembe o boyna yo vraiment koya ole lisinga mingi wo Michael Jackson na sala opération Yazolo na yeye papa na yazala ki finga yeye c'est moi qui a écrit ça nzembo ya vieille maman la disque mon boy malgré ba betango 12 mais le premier kai yeba to sauver ngana ebinzembo na mtemba ngo déplique nzembo embela kai yango anati
Ouais, on entend comment mon douté, il peut préciser maison interdit sur la promotion à bateau. Donc, blana les paroliers à comment, il y a un comment, il place à ça les premiers au kai kai, mais moi la guitambo solo, aux autres on a soit boutique lit contre salité la guitambo donc confort business kai kai les premiers. Donc, da comment c'est mon ayo yo blana, mosaka ipupa les paroliers d'État. Vous comprenez? Dans mon clé mal, il a baillé. Mouton comme banzemba ba collection sika. Yana nzembo mso kango ah nzembo mse ça pas la mada boni mouton banzemba ba slim. On na nzembo ibeta ba frébité que da blana. Da blana chanteur parolier. Ah na commis trop na lobela ngo trop na linga utro lobela suste. Te ba bana de tokos fo ibat. Tala commis trop. Bana tokos. On moni congolais, on moni popsis maison interdire biso. Kosala ba campagne bateau moni congolais na comme na niveau te ba ebise ke yo tem de komaki ba maîtrise on est ba français ba américain ba nigérien congolais mon na ebise ke ngam na komaki neti ba dimneye ba yeba ke héros dans l'ombre blana yeyo ba cri ba danse vous comprenez ba cri ba danse kolanda santo te blana bin na galoro la musopi de ba cri ba danse ba générique blana yeyo mtakoma ngo yeyo. Vous comprenez? En Afrique, tout le monde danse là, danse lolo. Aujourd'hui, la musique qui cartonne de Yakalame, la femme de mon voisin, la femme est la plus belle. Donc, blana n'aime ta commune. Ah, ça fait que son monde est so blana. Yona Ibrator Boelan. Parce qu'on a dit Yona Ibrator Boete, c'est comment et pas Wata. Bon, moni, je sais pas si c'est ça la jalousie. Ceux qui ont jaloux parce qu'il y a autre bêta, Ibrator chante papa chéri, bien den. Bon, moni ngai, n'a pas intéressé na ma moanate. Bateau ba ib ma moanane ngele, sora imba bien toi imba bien te. Ba beli rendez-vous na TV, tout le monde na TV, tout le monde na ngote donc ma solo na solo, tenga so na se musala nga bien, na diffusion na télé, na ko chango na télé ba mona na yembaki. Yo yemba jibe oza deuxième fois yemba jibe ndé c'est quand même o ki maboktav musuba kamise ba sa transposition ba note ba kitelo ba note donc nga kutu mama na solo ngote ipopsis metona musala makasi école fali pour palobi soko za libande école au sala succès te ozo comprendre soko mankaka ba leader no kala o chaka ba bilongi na na TV o boya ko reconnaître valeur ba ninga o kotika la local yona ba mission no tina 4e génération o yemba no na arkelité. On a les célèbres européens Boubate, aux autres on va featuring à Simple Lissus. Donc de l'autre il y a la featuring de Michael Jackson. Il y a solo blana. Vraiment bana nyonso ya tokos mondial bozola na biso naza vraiment na blana hein blana oh vraiment zoning sa Zaïre toza vraiment na to solo la toza mana temps blana ipsanga générique ya ndeni générique hip-hopsisme. Comprendre. Il est champion du monde, fallait décaper champion du monde. Ce qui est là qui n'a armé, mais là comme chef d'état-major, Sali fali yo, losako hel marao, sali fali yo, potia tembe na fali, il faut y manarkeli, banomine yo na bikti awad poye. Odine na prince ya Monaco azane moto étoile dikapé utambota matuna tina ipupe bandalongwa bayebi nyositi talalata parkuna katela te fali ipupa champion donc générique bat babina yango papa blana koi ancien blana mosaka ipupa ancien ya gibindankoi ancien ya Suède moni biso na ba Suède ba gibindankoi tono yemba mukie kobine belé donc mamba kobina na koyem kobina na kitambo mais quelque part au moins était générique bat bon on a trop de okum safali au moins okum est un paradigme créé par les patriarches fali pour but de changer le comportement des musiciens congolais. Vous comprenez artiste ça libre vers la idéologie libre parcours dans la libre parcours vers la telle roi musicien libre parcours. Vous comprenez vieux ezani nazo enseigner des batu obika mutu na congolais bombela mutu même sur la parfait na ya osomi chapeau wapi te chapeau uti mikili mosomba na zandu obe osela ma camarade no boutique on a campagne at pp bat ba pp ba chapeau chez mais vers te galabso secret réussite na c'est une question d'organisation taram da te secret réussite na question
d'organisation. Moment na petit mo ba mukele na télé a seli penze moné mo bo a bo ya vie aza mutema mabe ya pesa ba tu pas système da tekelo seka réussite. Au monde le rezo ba bato ba philosophe te. Ngana descendre Pythagore, na descendre Newton Isaac, descendre ba zamenga ba papa Lutumba Simaro. Vous comprenez ba vena biso ba ze quoi. Ba père na nga mosaka na la philosophie côté positif na bango et dans la négativité na oza philosophe mo za partie négatif no nga so na copier ba partie positif na bango étant philosophe na bi valeur ya conseil na bi valeur adage valeur à proverbe vous comprenez mutalobi que c'est une question d'organisation donc tous les Congolais ceux qui vont organiser ba comme international le rôle a fallu vous avez un bon secret réussite yo le bazar mabeni ngas ko na yo kumisa falite parce que objectif ya hypopsis mais déjà un générique déjà nos oboaka non objectif ya album na na bi azane garçon étoile handicapé utambota matuna tina ipupe na lobi nini ngala za mona gitambo bandal barumbu na bandal maman na nga futeli na bandal père na nga za na famille na bandal o za mama kulut na na bandal ko botama ngai na botami na kikambo na bobota makitambo to bakangalema po hôpital ngalema c'est ça oui maternité ngalema na botami na maternité ngalema ah oui kompo ba yena na kitambo ape ko bimala ngai après na yo kende barumbu na vai na barumbu trop na ke barumbu po mama za muta barumbu vous comprenez mama za ina barumbu matanga na lycée bolingani kota ba père ti bakutana mpe bolingo ti pe biso to botami siko na koloba nini na vandi na mona za mwana na vai na pembe na babandel na vai na kacha bandel na maduda numéro 71 ba masanga Chris baebi na zo mona ti ba ve fali ba zo travailler na batala ta ba New City nenga zo banda na ba New City na batala ta yeka nda za leader muta konza ete azalaka leader déjà baza jaki dans étoile mais baloba fali pour pas na kibinda zara leader te non to sula malembe kibinda ko leader na ngoza dudu kibinda fala beta na kibinda ko ya dudu kibinda te abeta o vena biso sele kibinda ya longwe kibinda ko alongwa que c'est la nouvelle alliance atelis ko na bandal leader mo azo pela vous comprenez leader mo azo pela fali pour pas ibena ba massa na ba chiba mbalo ba vena so Patrick Ngubi akina ba Tati Chimbulu bokomba ba boboka kese azwe kiri ya ba massa ne ayena bango na kibinda ko yiwana da bango nyo swazaba mission ya fali pupa nani bato nyo sotangi te ba massa na ye ba bandera ko accompagner quoi ba neko landa fali pupa te ba massa na bango ba ko epauler kibinda ko ezalaki pe kibinda ko ite nouvelle alliance vous comprenez nouvelle alliance basali équipe na bango pona ba kibinda c'est quoi ba leader bazalaki te zakile roi wenge bino nyonso boza ba leader na boche moko diriger bino maza leader te ne to ke leader ala ta jaune ba mise ala ta wana za nouvelle alliance wana na kibinda te kibinda ko yiba panzani c'est le kibinda aye ko créer pour que basala nouvelle alliance asali partenariat na ba fait na so fali champion du monde basali nouvelle alliance c'est leadership te ezalaki club d'amis mtando la ta tenue différent na baninga zalaki te bango tu bana la tenue c'est ça net ba magic system voilà et bi bataki tambo bolimbisa ngabo me ko comprendre mukie leader a fallu na vie na leader ya fali ezaka ka Kofi Olomide wa dirigeant fala la ta tenue différent motaka vieux mo pa no mona na kachaka ba mbit bati tenue moko pour faire no mona futur que Joe champion du monde a diriger musique congolaise lo mingi tolo bela hip-hopsisme aux albums to tei batu idéologie fali le patriarche fallait nango na kati album on a hip-hopsisme ba fait na kaika Éyindeli primero ba HPK Hélène posé silence d'or ba Alpha Kabasele ba Moaf Mwamba ba Frank Baba Mokonza Balia ba toloko tina ba Sénégal bazo benga pona idéologie oh ya so pour livre en 2022 hip-hopsisme livre en 2022 o komi suna livre oh na bien livre na ngo sege za mabi makasi livre na ngo kozala enseigner na organiser ba télé culturel wana na robenga par exemple lobi na bengi bata maison mère ba mission na ke pas présent sur relation habitant veut pas ba mission maison mère batanga hip-hopsisme bato mona ba ya répétition ba kwiti bando ya nango susté bato bando ya répétition retard bando ya susté parce que hip-hopsisme est interdit biloko wana na ko ke pas fait la mission mususu papa na so c'est quoi mais ça ba mission batanga livre hip-hopsisme ozana ida bien mais au mona teke ida na kende matina sukate parce que ba orchestre nyo so tangi bien sûr ozwa bato mais place moko nde boma oyebi wapi so comme na BCBG est-ce que papa na vraiment mosaka olinga pe yo pe o sa livre ye pozwa ozwa bato kuna na lobi boy nga zana pona osala ba campagne mo bongo te mais o eza clair eza na kala tozalaki na MPR tozalaki na MLC ya Lumumba papa na biso tozalaki na babako
Mais venez à Tshisekedi aye na tshisekedisme. Abi tshisekedisme état de droit congolais zaïro fa ba droit na ye. Kala Congo to bege politique eza pona ba batalar, gouvernement mboka eza ba gouverneur, eza ba ministre, Tshisekedi abi non. Mboka oyo eza yo peuple, oza souverain primaire. Et na idéologie, tout ça derrière na tshisekedisme. Mais il fallait pour pas na hypopsisme. Parce que la constitution, il y a des mabete. Constitution, il y a ancien temps de mabete. C'est-à-dire que le leader conserve et il y a 21 leader il y a 3 ans. Bon, c'est un qui grand prêtre. Mais pour psysme, c'est que non. Respect à contrat. So après ça que mbonga batolier qui da concert 9 il y a 9 heures. Et puis quand la ba fait ça wengi ba beta concert de 20h, si 15h. Aux interdits na hypopsisme. Oui, non, bon. Vous comprenez? Aux interdits na hypopsisme, la chrono internationale colère concert à 2h30. Avec les deux jours concert à 2h30 pour mesel congolais belé ba fachaki. Mais l'autre monde en vient original abi, générique à 4 minutes. Kalanga na bi que papa na so ba zaiko ba beta générique à 19 minutes. Mais vient à 4 minutes. Ba moi ça me soupe ba landi ba beta 4 minutes. Hypopsisme c'est ça. Dans une idéologie à sika. Collection à sika ya ba idée pour promouvoir les musiciens congolais, pour atteindre le sommet de tout le monde. Pour faire ça en charge, les seuls congolais qui ont été allés à Wangila, à Sionan, à Bandal, à niveau international, ils ont avié. Maître Kim Sebi allé à Wangila. Non, allé à Té. Allé à Missilité. Allé à Lipalibo, c'était Balipa, moi, notre 50 francs à Windasinkin. Chez moi, moi, Maître Kim Sebi, Damangote. Mais venez à fali pour pas d'amango. T'as ce courage. Alors que ça vient que David a eu un Zamba, Makoma roi. Courage de Bongo, ou comme ma camarade Robert Kelly. Camarade qui a battu mais reçionné pe na bakar, ba parcours, ba déchaîner. Donc hypopsisme ce n'est pas le rebelle. Les amants moi a rempli des principes. Tant que hypopsisme na livre na lobby, sanction ya bato ba manka ba leader na bango. Bazaka ba fichi na bango ba chango ba souci na ba clip ba fingaka. Biniso na bango za ba otika la loko, bango na ba mission na bango tina 4e génération. Jusqu'à ce que l'hypopsisme ba ondimos ko s'adhérer na atelier, baza la former, comment ko respecter leader na o asala yo. Total respect vers na on a droit chemin. Vous comprenez quand ça n'enga pas mon pas au fin vient mon araba bonheur t'es pas mon pas mon avait ma négativité Maria le bas total respect ma bête bomba bolamo mieux vaut la fin d'une chose que son commencement la souffrance na quartier la terre pour l'on a fallu moni mulanga va la fière l'école à messa à l'école à four à Burkina li papa va dans l'école à table à l'école na boulangerie vous comprenez pas si toi mon na boulangerie à quartier la terre y a moi de vivre bonheur na on hypopsisme ta via katiko maraboka ba te on a beni penasuki comme ti awa mon a beauté mais y'a libanda fait quoi on a beauté mon bonnet tout le monde a moi tanga na Sorbonne na Var on se comprend donc tout moi a défaut ana taille bien abinara bien ayembara bien donc tala hypopsisme yangonde mais blana wanyo so aneza flatérité l'hypopsisme a 100 bits locatif tani na sala maramono na ngendo toke porte sa ta place via répétaraté attends lupango on est no atinere ni demande d'amis non na ke lukate sauf que orchestre na to za ba fait na nga ba massa na nga ba leki na nga on orchestre na biso. Vous avez la flatérité, ça 100 buts locatifs. Mais ça juste pour changer le comportement. Il y a l'homme congolais. Mais les autres choses que le président fallait que non, blana na yo qui yo, vous avez bon chanteur, na ligne yo au côté na qu'est-ce qu'on a eu, oya, au sanden. Na lobby ils ont ma bête. Via un orchestre était un groupe d'accompagnement. Na comme on a un effectif à groupe d'accompagnement mais on continue à lire dans la salle moi disque moi ni via lobby ils ont libre parcours. Tout le monde comprend libre parcours. Vous comprenez? Nous avons des missions qui sont accompagnées par le CBD. Nous avons des accompagnées par des relations donc, vieux. Mais il y a ça, mais ça la pas kabouya. Mais mission monté qui est chanteur, non tout le monde a été bande qui accompagné. Yo yebite ba masala tout bazana ba madruma barno. Ba masa to ba guitariste ba Billy Sente ba Dea Gino ba accompagner ba te belé na ba studio ta batanga ba kombo na monter via pesa na ye sala na yo mec alors ba place OK sala de bien pour défendre hypopsisme via bien école to tanga ni hypopsisme pour to ba hypopsiste lobito obunda contre ba David ndeni pour ya en charge ana épée obunda yemoko vous comprenez faut former ba hypopsiste bien école. C'est toute une école. Oui, merci Blana. Blana mosaka vraiment to continuer toujours qu'il y a devant l'émission na biso. Yebisa biso album eza single, eza album bien. Parce que bana nyonso poto fubayoka, bana nyonso ya Afrique, ou nyonso wazana États-Unis baeba. Oh le ba père Namso Mobutu, aloba bi démocratie na manière zaïroise. On prend single na nenga ba congolais, parce single vient du mot anglais.
ça single ça et le moment qu'on sali tout ça. Ah oui. Singleton single tout ça. Parce que yo ça on 3 titres. Tingai ça roi 6 mais 3 déjà dynamique il est 3 ça awa. On pas ta yo elinga so singa avec KMB les premiers les jeunes premiers de Paris. Les jeunes premiers de Paris. Comprendre. Pour baser belé. Vous comprenez. Mais yo singa les jeunes premiers de Paris viennent biso KMB lobby abak sanzembo. Coup de chapeau. Bon siko cadeau na juste siko pas mutelo là. Papi les rois carte limitée formule à souka mutumo mutambo moko ya Maroc bilanga héros. Vous comprenez. Viennent biso lobby que blana clip na ngai ya papi les rois sala ngona Rabat. Donc dans 2-3 semaines bon na blana Rabat photo fait tech na Rabat blana que ça la clip à papi les rois carte limitée formule à souka na bokasité ya José Ndombe HP Redo na okine Rabat au ça la clip ya papi les rois donc ils ont 6 titres générique ça hypopsisme ils accompagné dans 5 rumba blana na boza aux zana aux artistes complets. Oui, na ça na art na sala gebele na art na couturier na cordonnier na peintre na sala ba art métallique na sala ba sculpture vous comprenez ya sona rayo toucha mo belé ça donc na botama bon suné comme ça vraiment tout le bassin qui bon instrument mingi au travail na chez yo hein notamment batterie za na ngam na salango tam ngapem na salango nyonso ana vraiment ba la poto nous soutenir vraiment blana mosaka aza artiste complet artiste oyo azo ça la fierté hein azo défendre vraiment nous soutenir yo blana okoyemba mom kete bana poto mabayo kata mavwana olakisa bango maike non vraiment oza blana donc ndeto za boye na opesa bilengi ya disque comprendre na opesa bilengi ya disque ebale moko te papi ezanga mbisi formula suka likwela pe moko te ye ekoki kozanga ba problème bebe na ngai soki tosoni tobongisaka papi wana nde plaisir ya bojingo donc on prend wana nzema papi le papi le wana lingo yema mango su trop te nzema na disque ba tebele ba s'inspirer na nzema susu ya Alpha Kabasele ah c'est tout bomba merci bala poto mingi bozola ndangai vraiment à travers Tokos Tokos vraiment donc nous sommes s'abonner na Tokos boya bo sentir bo kutana na bless ki bonge na zalia vraiment pour na bino blana tokomo chiter vraiment presque na suka émission na biso na habité okolo banini ona kolo beza batutu amikili iloba père nanga mosaka bo bomba mongo na kisangala hypopsisme mezo ya pour télécharger quoi donc bo bomba na mongo na kisangala hypopsisme mezo ya bo télécharger bo za conseil bo comprendre ta ba Pascal pour ba parler d'état à valider ba texte abika blanc la baksaka nzembo nde moko ya social to ya politique oyembela congolais zo souffrir bo na bité so mbi politique pour l'instant na mona on intéressé te que na mba nzembo mais ebiki na malobo za lango blanc ebiki ko zapi porte parole ebi te na lobby na porte parole déjà ya bambeyambe ya nyonso tous les mbeyambe o azana ba wenze o azana ba azo traîner na ba coin de la rue nga porte parole na bango un jour ONG ya bambeyambe rozala mbeyambe ça veut dire quoi oh za bano nyonso baza sans appui vous comprenez bano tout baza sans appui baza supporter bango na bambeyambe o bondo benga kala ba shege bondo benga kala ba déléquent ba fan de la rue tout ça bango nde bambeyambe bango nde nga za porte parole na bango vraiment mbote na bat nyonso wala mbote na nga na Frank Baba mokonza balia mwalfu mwamba Moluba qui se respecte na Paris mbote na nga na Alpha Kabasele maman na Jordi maman na Givenchy maman na Grace Hélène posé Kabasele mutasombela nga instrument demi père blanc na zo yango répétaka nango donc Hélène posé mutaosala ke blanc na la propre yena Alpha Kabasele baosala ke mo basket ya mo jean mo nini donc na pesi bango mbote na pesi mbote na Bengazi la Pulga comprendre na pesi mbote na Diane na Paris na pesi mbote na Bibi na Paris na Paris ya mami bino bozo mbote Bibi Mandika Diane Mandika bozo mbote na pesi mbote na Bengazi la Pulga na Sénégal masa na pesi mbote na Landry Motema Judith Richie Pedro RL 9 ya solo azo confirmé na kati Angola na pesi mbote na Givenchy capitaine ya équipe de France à rugby na pesi mbote na bamasa bana ba États-Unis Ben Waik Patrick Waik place bozo na États-Unis na pesi bino bambote bamasa bana ba Chine ba Turquie bozo déranger ba Jetou Zaidi la Chine na pesi mbote na Lady Nice
couleur à moi donc place baza ba mbote bozela hypopsisme le 30 mois prochain bon on a la plateforme ba téléchargement nyonso bon on a hypopsisme. Ah, merci beaucoup. Merci. T'as pas si numéro T au tam ça pour contacter blana pesa moi conseil plus de 143 plus de 143 89 130 30 59 plus de 143 89 130 30 59 sur na Facebook au mona blana roi des airs au mona ngamo wana sur na page au mona blana mosaka tout ça naza ipupa moto. Merci beaucoup, merci beaucoup. Na batnyo so alantinga na tokons mondial vraiment na pesi mbote na ngai na vient na ngai kile les pétroliers hein vient na ngai yolo quoi. Les pétroliers na peso bambote na bosanité ya Willy Moucheni code mondial na bosanité ser na ngai Pauline Lumumba ser Angèle Angèle Moussoueli Makizembe maman Pauline Lumumba na peso bambote na bosanité bien na ngai Éyindeli le jeune premier de Paris na peso bambote vraiment tara boutique confort na peso bambote belé place aussi pour son mafuna na bosanité papa Gilles César papa Gilles César motema ya dembo kibonge na bikala mingi te bakini talara papa Gilles César beau-frère na ngai ya boss ya patron na bosanité vient na ngai Nassis Condé le mannequin du Mézère vient na ngai Nassis Condé le mannequin ya Mézère voilà tarande si azate na bosanité lisusu Nixon boutique vient na ngai Nixon boutique asenga ke il faut que zo abo Nixon boutique mtaleke na ba boutique na Zandu azate mutambongo moko ya Zandu Nixon boutique ateka biloko solo ete ko sombi ketch lelo to sombi télévision ko ateka ka ketch na ba télévision na électroménager donc so sombele repana za assuré 50 ans le ekufa te Nixon boutique moto. Merci beaucoup Nixon boutique na bosanité vient na Jimmy Bela ou vient na Jimmy Bela on a peso bambote na bosanité Gauthier mascotte Hervé Mawete a parlé na bosanité vient na ngai Bikabu vient na peso bambote petit nazo zelara ba colline era ndeka te solaki Angèle Moussoueli Makizembe Bibi Checheba maman na Kerim na peso bambote donc bino nyonso bolinga ngai Laura Kamba na bosani ote motema 7 vous avez vraiment ébélé vraiment on a lela bino tout Doudou Makolo donc na pesi bino nyonso bambote ba o nyonso bolinga ngai vraiment tokutana à la prochaine merci.